soki mboka yozali eza na pasi kokanisa te yo kozala na esengo. Boye. Kokanisa te ke mboka yozali eza na bitumba yo okosepela. Kokanisa te ke mboka yozali eza na kolela yo koseka. Voilà pourquoi Jérémie dit aux enfants d'Israël: priez pour le pays dans lequel vous êtes. Malgré vous. Voilà pourquoi nous devons prier pour la paix. Nous devons prier pour la paix dans notre pays. Nous sommes devenus la risée du monde. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde se moque de nous. Il y a même des gens qui disent: est-ce que vraiment c'est vrai quand on parle du Congo, de toutes ces richesses? Est-ce que ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des illusions? C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Voilà pourquoi nous devons prier pour notre pays. Les lots na Rwanda comme une assurance maladie. Au côté hôpital au Félé. Qui sont Félé. En Afrique du Sud, ndenge moko. Surtout le qu'il y a pas de mais nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu révèle. Voilà pourquoi je suis toujours parti pour dire: c'est mieux de la peine de conduire par Yébin Zambé. Oh yeah.
Alléluia. Tu sais, la Bible dit, Jeannès et Jambres battaient Moïse. Babimsi to banyoka na bango po bamona ki Moïse babimsi nyoka. Mais lo wenga musangai. Moïse abimana nsete na ye. Bango batia ko bimana nsete te. Oyebi po ani. Po ya bango bambela ki yango. To komi na ngonga o na RDC. Ba loge, ba mystique, monde à ténèbres. Il faut que maliboso ya onction à Jésus. Nazoka meno kitoko te. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, je pense que prière est hasardée. Mais ça va prémisse pour que RDC est comme une saison d'élévation. Donc, je pense que le monde a ténèbres, il faut ça la place. Na onction anza. Na lobi amena kitoko. Te pesa amena bien. Amen. Ya on a lingi bien aimé na ngonga ozo bondela. Banda lelo. Tika te règne ensemble ezo esika. Ndenge to bondela ka que ton règne vient. Donc règne à Satané à la pembe au nom de Jésus. Tika te règne ensemble sala nini e banda. Ale bana ko bondela pa ensemble pakola mina yesi ba RDC. Ba convertir que le
frère. Et les autres qui viennent à l'aéroport. Nous voudrions écouter ainsi dit l'Éternel par rapport à la RDC. Amen. Yaya, tu es béni ce matin. Il y a une grâce particulière ce matin. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Toute ta puissance, come on. Car il est digne de louange et de gloire. Allez, come on! Je
J'acclame Jésus. Acclame-le encore, bien-aimé. Bien-aimé, l'histoire de la RDC changera. Je dis l'histoire de la RDC changera. Nous voudrions écouter un homme à qui tu as mis le fardeau pour ce pays. Nalobi amen. Mais n'attendons le long à Nazad Dinte. Vous avez la puissance na CPC. Alors nous avons un secrétaire général à CPC. Je n'ai pas présenté mon pays. Lorsque le secrétaire général s'amène, nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Pepa. Nazomona loboko na yote. Balobi la RDC doit changer. Tango loboko na yote mata, c'est-à-dire on doit faire action contraire à la pesanteur. Pesanteur est ça comme maboko. Mais biso to dali koloba makambo yo mata likolo. Amen. Fais pas likolo pepa. Amen. Tozali na papa moko. Lobi tango tozala ki na télévision batuni biso. Mais makambo oyo ye asalaka todo mona tango azali kobanda likambo directement mbongo na izali kokota kati na mboka. Alléluia. Alors batuni ngai batuni balobi est-ce que ozo mona likambo wana par rapport na batu mususu epai na ye ezalaka nini na lobi ezali fardeau. Alléluia. Ezali fardeau. Lobi ezali fardeau. Fardeau na ye. Alors c'est pourquoi à koki kotikala kimiate ado tungisama. Et j'ai même dit que alinga kamboka makasi. C'est pourquoi likambo ya mboka tungisaka ye. Alors voilà pourquoi nazali kobenga papa na biso. O biso nyonso tobedi, tobeteli Yesu maboko avant qu'il devienne l'évangéliste Jean Oscar Kizamina Kibila quand il avance. Beteli Yesu maboko bien, bete milolo, nazoyo kayokuna te. Awa nazoyo keloko te. Beta milolo bien. Nazoyo kayote. Beta milolo bien. Nazoyo kayote abazo wa micro. Beta milolo ya bien. Libanda kuna nazoyo kabinote. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Nous allons permettre que nous soyons na komaki Afrique du Sud mercredi na vani kama kolomuga jeudi lobi na pourquoi na zongi uniquement pour la prière oyo na lobi amen. Il est très important que tu sembles. C'est vrai que nous sommes mon abisso anormal ya kuseka ba kuseka na bango. Mais ce qui est important à savoir, tout ce qui est physique commence par le spirituel. Si dans le spirituel tu ne reçois pas, il est certain que le combat du Congo n'est pas seulement un combat physique. Mais dans le monde spirituel aussi, il n'y a pas un pays qui est combattu comme le Congo, notre pays. Il n'y a pas un pays qui est envoûté, je ne sais pas, je manque d'expression. Il y a des fois quand nous tenons à vous parler certaines choses, les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais nous qui avons eu une petite grâce, une toute petite, de voyager, de visiter certains pays, et vous le comparer avec les nôtres. Je ne voulais vous dire que j'étais en Afrique du Sud le mercredi. On a pris le vol à minuit, on est arrivé là à 5 heures. Alors, hier je rentrais.
Dans ces pays-là, c'est un désert. Le pays pour lequel même le Congolais se bat de partir, c'est un désert. Il y a des jours où il est interdit, des semaines, tu ne peux pas laver la voiture. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et certains robinets, il y a des quantités d'eau limitées, tu te laves, dès que ça arrive à cette quantité, ça coupe. Tu ne peux pas continuer de laver. Mais regardez tous les eaux que nous avons dans ce pays. Nous sommes entourés de rivières et de rivières. Mais quand vous vivez ce que nous vivons en réalité, nous qui sommes en Mbinda Pigeon là-bas, de l'eau, je ne sais pas comment je peux vous dire. Peut-être à 3 heures du matin pour avoir pour sortir. Même dans la piscine, il faut acheter de l'eau qu'on vient nous vendre dans des Un jour, je vous raconter une histoire. C'est ma vie quand je suis allé en Australie via en Malaisie. Il vient d'acheter 300 avions Airbus. Ça passait à la télévision, vous avez des bandes passantes. Ça passait sur France 24. Malaisie vient de commander 300 bis. Mais ces gens-là, ils n'ont qu'une seule richesse. L'huile de palme. Et ces palmiers-là, on les a eu ici au Congo. Tout ce qu'ils ont comme richesse, ils sont premiers producteurs de l'huile de palme. Ils ont eu dans notre pays les palmiers. Ils ont chez eux. Et aujourd'hui, quand vous arrivez dans leur pays, vous êtes en train d'atterrir. Vous verrez de vastes plantations de palmiers. Et quand vous entrez dans la ville, à partir de 4 heures du matin, il y a des camions qui sont pour laver toutes les avenues avec de l'eau. Toutes les avenues. Mais non que l'huile de palme. Qui dit amen. Amen. Vous regardez la vie de ces gens-là. Un chômeur, celui qui ne travaille pas, minimum de lui payer c'est $800 par mois. $800 chaque fin du mois. Alors ce que vous avez salarié, vous foutez $800 bande comme kamusuta total aka ozongi boko na hôtel pour ça que les le lobby nzambe. Pourquoi nous devons vivre de telles choses? Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Jérémie, c'est là où je vais exhorter. Jérémie. Jérémie chapitre 29. Nous lisons le verset 7. On nous lit. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 29e, verset 7e. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. C'est la parole du Seigneur. Nana lobi amen. Amen. Awa Jérémie azoloba na bana Israël na mboka Babylone où ils sont esclaves.
Jérémie leur dit, cherchez la paix ou bien cherchez le bonheur du pays dans lequel vous êtes. Parce que votre bonheur dépend du pays dans lequel vous êtes. Amen. Amen. Ce qui mboka yozali eza na pasi kokanisa te yo kozala na esengo. Oye. Kokanisa te ke mboka yozali eza na bitumba yo okosepela. Kokanisa te ke mboka yozali eza na kolela yo koseka. Voilà pourquoi Jérémie dit aux enfants d'Israël, priez pour le pays dans lequel vous êtes. Malgré que vous êtes esclaves, mais le pays qui vous a reçu, le pays que vous habitez, priez pour ce pays-là. Votre bonheur en dépend. Je dis aux hommes de Dieu qui me suivent, aux enfants de Dieu qui nous suivent à la télé, c'est de notre intérêt de prier pour le Congo. S'il n'y a pas de paix, s'il y a des troubles dans le pays, quel que soit le pasteur que tu es, le fait sort de ta bouche. Tu ne verras personne qui viendra à l'église. Toi-même les pasteurs aussi, tu ne sortiras pas pour y aller. Voilà pourquoi nous devons prier pour la paix. Nous devons prier pour la paix dans notre pays. Nous sommes devenus la risée du monde. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde se moque de nous. Il y a même des gens qui disent, est-ce que vraiment c'est vrai quand on parle du Congo, de toutes ces richesses, est-ce que ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des illusions, mais c'est une réalité? Mais c'est une réalité. Qui dit Amen? Amen. Nous devons prier pour ça. Si aujourd'hui le dollar est à 150, 180, nous allons souffrir. Voilà pourquoi nous devons prier pour les autorités qui nous dirigent. Que Dieu leur donne l'intelligence. Que Dieu leur donne la sagesse. Que Dieu leur donne l'amour. Alléluia. Amen. Nous devons prier pour ça. Il dit votre bonheur en dépend du pays dans lequel vous êtes. Quand nous partons en Europe, Ataba comme l'examen, que nous compte scanner, que nous compte IRM, que nous compte examen boy, que nous compte radio, nous soit les arrofélés dans compte à l'État. Tant qu'on compte hôpital, bah ça l'examen, bah ça l'ordonnance, que nous avons ici. Ok la ordonnance dans pharmacie, il y a offélé, bah on peut bah qui se nous sur aux anayango, bah changer bah qui ici. Ok les sous aux huit, il y a offélé mon tafuta en bongo, en santé. Quand on a taxe sur l'État 5 à Kataka, les bateaux qui sont en hôpital. Bah interner un hôpital, on s'allait 6 mois l'hôpital. Kolia na yo, hôpital na yo, ils ont un compte à l'État. Si on a ma courrier à l'État a repéré yo papier bon, il y a transport, il y a voiture et il y a ndako. Et même un hôpital, va traiter yo, aussi ici, au béni voiture wana, et ya kozoyo, et zo sorti na ndako na yo, au refoutate. Le bonheur dépend du pays dans lequel tu te trouves. Banda première primaire, maternelle, 10 mois que nous avons l'examen d'État, ma kama minerva les alakate. Ban bakena tomba zonga pokwa, bakolia kuna, kaka na fin du mois, cantine ya ban au participant mamsusu,
30 euros, 25 euros, 15 euros par rapport à ma coquine. Mais ban bakena na tongo, baliaka kaka kuna. Bako déjeuner kuna, balé midi kuna, na poko babimba ina ndako musuba baliaka na bango te. Na compte carré à l'État. Voilà pourquoi nous devons prier pour notre pays. Et sengeli to bondi la pona mboka na biso. Lelo na Rwanda ba comme l'assurance maladie. Au côté hôpital au Félé. Ba qui au Félé. Na Afrique du Sud ndenge moko. Surtout le mec il y a poto peut ko bela mboka mboka na biso Afrique. Mais nous devons prier. Et sengeli to bondi la. Nous devons chercher la face de Dieu. Et que Dieu bénisse. Que Dieu révèle. Voilà pourquoi je me suis toujours battu pour dire c'est mieux de la peine de conduire par Yébin Zambé. Boye, surtout dans ça. la situation, il y a Boye, il y a comme na Cannes, surtout ça. Comme na Mille. Il faut Mokondi, il faut ministre, PDG. Afuka Marubina Nzambe na yele langa na koki te. Amen. Surtout ça. Ndenge mon pharaon alotaki ndoto amoni bangombe ekonda bazolia bangombe za na santé ya malamu masangwa minene eliam na masangwa muke alukaki muto azaki na nzambe po a révéler ye alobité 7 ans de richesse 7 ans de sécheresse to sala nini bobomba na moment bozana biloko bele bomba dans vous allez koya bokolia bomba kiwana. Et c'est Dieu qui a révélé toutes ces choses là. Mais sans Dieu nous allons marcher comme des aveugles. Nous allons marcher à tâtonnant. On fait ceci, ça ne tient pas. On fait cela, ça ne tient pas. On fait ça ne tient pas. Et on va tourner en rond des années. Notre prospérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, il est temps que nous mettions nos genoux par terre. Il est temps que chaque nous puissions prier. Que Dieu bénisse notre pays. Quand on est en Afrique du Sud, les médecins, les docteurs, la fierté, les Congolais. Baoutia wana Congo. Majorité. Mingi ba Congolais. Mais pour un docteur wana ba n'est pas l'habitude de conditions de vie. Ba professeur a miné na mikili ya poto na France, les États-Unis, ba mboka belé, boko mona parler ba professeur ba Congolais ba na kati. C'est un pays qui est doté d'intelligence. Mais il y a moulili moko boye zali. Voilà pourquoi mon coréen les gens mon koto bon de la mouli wana kima. Amen. Beta maboko po mouli eko kima. Alléluia. Elongwa. Makambo na zolo ba awa. Eza makambo ya solo parce que même ba mindele ba sala même ba film pour na Congo. Dernièrement ba sala film makambo ya ba coltan ya portable zolo ba boymunde na zolo ba ke moto nyos na mokilo asimba ka téléphone na maboko na ye asimba ka litanga ya makila ya ba congolais parce que sans Congo téléphone ko ko sala maté matière ba sala ka téléphone 80% ya matière wana yuta kana Congo mais quand moi téléphone a muke iPhone parce que on $1200. Quand on a mon kill mobile, mon téléphone, on était à combien? Mais bisous de l'oeil logo. Mais ça m'amène à bien. Amen. Ma camusou total au lobby Zambé, les alinés. Lobby. Non, lobby T. Jeudi. Dans la Afrique du Sud, dans la Hollande, France 24 informations. Mais na sewana na moni bande passante moko ezaki koleka na kata bande passante bazoleka izolo banini balobi gaz méthane
Et tondi makasi na mboka Congo na lac Kivu. Na ngambo ya Rwanda déjà pour lac wana kabul biso na bande kwa Rwanda. Bango déjà bazo ko utiliser bango ba bane déjà ko teka. Ya biso efana na ngokande no. Et gaz wana ezali ko kusaka nango te. Dene baloba ke soki tu utiliser gaz wana te ne bambule koya e ko ko pela moto Kivu mobimba. Il faut tout savoir. Na film otolanda kamubutu roi d'Isaïe. Na mbujuma maman moka kufeli mwana bazoke lokuna mwana parce que mwana bela kwa shoko. Bilo ko les alité. Munde na zolo banelo mwana bazoki kunda wana. Bake ko kunde likolo ya diamant. Akufi na nzala mais sika bazokunda ye na se nango diamant ezali. Mais mwana wana kufi likolo ya nzala. C'est ça qu'on appelle la malédiction. La Bible dit la malédiction. Vous aurez, mais vous n'allez pas profiter. Vous construirez les maisons que vous n'habiterez pas. Vos richesses seront pillées. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. On a droit de prier. On a droit de gêner. On a droit de gêner la face de Dieu. Ma camarade fait plus de secrétaire même la parlement ba yebi yango mikolo leka ki tozo kota bituma mikolo we bituma na bande ko bamboko bazingi bide ba chat bamboko mususu likolo ya mai bango ko ba mai kauki il faut ya kutoka mai ba cheba plan do ba tuyo e ben na mai kabulo bamboko lokola ba chat ba Somali bamboko mususu ti na ba Libye mai kaka ya Congo ya fleuve. Bato bayoke bamboro o ba wuti likolo ba komi na kisanga likolo na est na biso parce que bamboro wana bazali bato yo baza ba élever ba bokola ka banyama lokole pa na bango mai ezali susute banyama bazo kufa bakimi bakoti na Congo et voir même bazo bongo ba congolais pona ko ba mboka na bango bazo ba territoire mabele wana po ba lona puis ba vivre kuna ba mboka wana. Il est très important au bon de là. Il est très important que nous ayons ensemble. Ceux qui nous ont pamboli mboka na biso, yo nanga tozana vie tozana ngote. Amen. Toko vivre o tozana lelote. Toko lula pe mboka ba payate. Boye. Bako tulana ba visa bazolo banane ba yako za visa me moto kena zate. Ndenge zana ba mboka mususu visa za nango lokote. Avec un mouton sur qui a reçu un anaïs, mais avec un Congolais sur un bémi, tout la mouche à ça. Allez s'arrêter, allez s'arrêter. Il faut compliquer l'existence de nos soins. Parce que tout ça n'a pas. C'est vrai de quoi. Tout ça n'a qu'à y passer. On va monsieur Balobi, tout ça n'a système à lui faire le méthode zikaté. Oh yo mot des opéras. Mais il est très important, très intéressant. Et ça n'a pas tout ya makasi. Ne prends pas ça dans la simplicité. Combien de gens qui meurent parce que Mboko Souma qui nie les athées? Perfusion. Pourquoi tu ne pourrais pas prier? La nana maman moko balakisa na télévision awa ya babiso. Akufa wa hôpital moko awa akepona ko bota mbonga ko botisa ezalité. Bolanda ngote? Tolanda. Akufi. Basimbi ata kosimba te parce que dans mbongo te e ba mbongo muso awela ta ba molimi ya mutu to bikisa ye mbongo to kotala na sima pour voir les comptes dans lesquels nous sommes. Il est très important. Comme dit Jérémie, il dit à son peuple, votre bonheur dépend du pays dans lequel vous êtes. Ces gens sont à l'étranger. Mais Dieu les recommande de prier dans le pays dans lequel ils étaient.
bondela na mpoko basalaki bapaya basalaki baubu. En plus forte raison, yango combien de fois boni te nous biso devons prier tosengaki pour kobondela notre propre pays mpona dans lequel nous mboka sommes. ya biso moko biso tozali. Si nous ne prions pas pour ces pays, soki tobondeli te mpona mboka qui oyo prendra le fardeau de ces pays? nani akozwa mokumba ya mboka Qui oyo? priera pour nous? Nani akobondela mpona ntina na biso? gênera pour nous? Nani akokila mpona biso? Nous devons gêner. esengeli Nous tokila, devons prier. esengeli tobondela Ah, comme ça pour le chef de l'État, kobanda na mokonzi ya mboka, bato l'armée, lipika, la police, police, le service de sécurité, moto bato ya les basécurité, enseignants, les médecins, le baminganga, fonctionnaire. bafonctionnaire. Nous devons prier pour tout le bato monde. esengeli tobondela mpona eteni moko na moko bato bazokama mboka oyo. Là où il n'y a pas de paix, bisika kimia eza il n'y a pas te, de prospérité. bofuluki mpe eza te, Il n'y a pas la création d'emploi. mosala to esalema eza te, nani akofongola mosala mpo kimia eza te. Biso moko toza na mbongo te. Po tozwa mbongo misala efungwama, il faut mindele baya. Aye na mbongo na lobi nga na bana kosala mabaya. Lokola kosala mabaya, akozwa bato ya mosala. Wakoyanga na kosala poza mosala songola akozwa bato ya mosala. Mais mondele ni na ya koinvestir mbongo na ye ayebi ke esika wana kimi ezali te. Ayebi te lobi ekozala ndenge suka ndenge nini. Mutu akoya azali te. Nous devons prier pour la paix. tala esengeli tobondela mpona kimia, Nous devons prier pour ça. esengeli tobondela mpona yango. Sinon, la mort nous atteindra tous par la souffrance. soki te kufa ekokomela biso na paso tozokenda ekomemela biso kufa. Ceux qui n'ont pas de moyens ne seront pas soignés. bo bazala na makoki te moyen zwa kisi na lopitalo Les eza enfants te, ne vont pas étudier. bana bakotanga te. Toza na maman José na voiture na bande tozo kende. To komi awa na elenge sa. Tata mukolo. Suki nyonso esila. Na ba jeune. Bazo tia mabele. Papa wana papa bana bazolia te, bana bazolia te. Natali papa mukolo wana la balabala azosenga. Bana bazolia te. Papa mukolo koti na lisanga bana mikie. Pona kosenga mbongo na ba voiture ezoleka. Asa papa te, il dépasse déjà son dans le coco. Voilà jusqu'à quel niveau nous sommes aujourd'hui. tala esika nini tokomi lelo. Prends ça à cœur. zwa likambo na motema na yo, Prends ça à cœur. zwa yango na motema, Du matin au soir. tongo kino pokwa Priez. bondela. Vous qui travaillez. bino ye bosala Priez bobondela pour la prospérité de notre pays. mpona bofuluki ya mboka oyo. Si le pays est béni, soki boke epambolami salaire ne peut rechanger. boye Bino bato kosala ba affaire. Bokomona ba affaire ya minene. Ba relation minene. Ozo voyager au pays, aux avions par exemple na kele na butu na Afrique du Sud. Okomi na tongo, osali pe ba makambu na yo, ozi vole ya poka pe ozongi na yo Kinshasa. Muta kondimate ko bimaki. Mais quand les choses n'évoluent pas, soki makambo ezokende liboso te, nous allons pleurer, nous allons gémir. tokolela mpe tokoswaka minu. Tu n'es pas venu passer ton temps ici. oye te kolekisa ntango lopamba awa. Tu n'as pas manqué à faire chez toi à la maison. ozangaki mosala kosala te na ndako na Mais yo. si tu es venu ici pour une cause, soki oyaki eza mpo na ntina si tu es moko, venu ici pour un but, eza mpo na litomba moko oyelaki de chercher la face de Dieu, ya koluka elongi na nzambe, que Dieu agisse, ete nzambe que Dieu asala, intervienne, ete nzambe ya que kosunga tous ceux qui sont obstacles oyo nyonso baza epekiso ya mboka pour la oyo bénédiction du peuple de mpo na Dieu, lipamboli ya libota na qu'il nzambe, soit congolais ou étranger, azala moto ya kongo to mopaya ye koya Nzamba akutana na ye. boye. Kolela nyonso ezalaka na suka na yango. Amen. L'homme ne s'habitue pas avec la souffrance. moto amesanaka te na pasi te. C'est le Jésus qui est l'homme habitué à la souffrance. yesu kana amesanaki na minyoko Mais wana, nous non. kasi biso te. Okoko mesana pa te no ngana mesana ngaka bozo sala to mesana pasi na biso to mesana muto mesana na pasi te muto sala ka nyonso a changer vie na ye. Alléluia. Soki biso tozo luka luka mama ke koteka mama ke osala boya voyager po papa ke nyonso wana muto zo luka po vie za na maloma longa na pasi. Alléluia. Et de même nous devons prier pour notre pays. lolenge moto okoki kobondela mpo na mboka na biso. Lelo
l'alimentation minene sur les Congolais baso kanga. Ebele. Il y a minene baso kanga. Pourquoi? Parce que les étrangers baso déjà l'alimentation ya minene wana baso comme ya bango. Alors que même loi ya mboka na biso zo pekisa. Mupaya à côté qu'on a détaillé, il faut que un gros Congolais qui est qui poison moi souffre de vie à vivre moqué. Mais je suis bon bazo teka. Ndeko moi bisinga que même bashino bazo teka na makaba o kalinga na alimentation. Nyonso papa nyonso. Na biki à 100 fois bazo teka nyonso. Alléluia. Amen. Ah vous moni place zo kende. So biso to teka nini. Faut faire un biso moko. Maman a teka staff na ko yo somba te. Yo mono na staff ya chinois et na so ine eloko musu na kati. Alors que staff na sombi pe kaka ngo awa. Moyewa. Tokisi yango. Moyewa. Tekela bino même oy maman to teka matembe le coup de fraîche a outro buka na bilanga yo ko sombela yete. OK o somo déjà ba cheso ni ba conditionner. Congolais ça complexé. Nous sommes très complexés. Naba pondu bazo teka. Est-ce que chinois ibuko lamba pondu? Nous devons prier. Esengeli to bondela. Bino bo kanse malédiction to ba malédiction oto teyaka. Ezaka ya famille na ya mboka mobimezo landa biso. Amen. Na ya mboka ezolanda biso. Comme je vous disais dernièrement, tant que vous voyez qu'un passeport congolais, ou déjà vous avez 50% de malédiction zolanda un passeport wana. Pourtant vous avez mon kaka ya yo bazo tio d'abord pembeni. Baza na confiance na yote. Dernièrement, si vous ne voulez pas que j'entre, donnez-moi les passeports, je vais rentrer. Pour moi, voyager de temps en temps, passeport, visa, entrer. Mais pour tout le monde, question bête. On l'a la wapi, on l'a ndengeni. Bon, ah, je vais vraiment voyager dans la place, on l'a na yebate, on l'a la place ni. Et tout ça parce que tu es congolais. Nana, lobi amen. Amen. On est mieux que chez soi. Okozala malamu mingi kaka pana yo. Tala. Ata okepa noko na bino. Oliaka, olalaka. Mais okozala malamu te koleke pa na bino na ndako na bino. Ata ndako na bino eza ya batol. Mais okozala na kimia e pa na bino ba tol. E pa noko na gombe. Boye. Nakosi? Te. Te même. Ata toke na poto to le to vandi to koda ba train na bango mais ozana kimia te d'abord azotalo na dedin atalo me mutu awuti wapi susu oyo ayo kusala nini ba mindela nkoyo vandi na kiti ye soko yo vandi kiti zaki vidi ya telemi aki ofana musika kuna c'est des réalités. Le point de toko sambela te nzamba pisa bosu na mboka oyo ba étude mususu esalamba lobi kaka nzete ya pamba eza na mboka oyo soto bandi koteka nzete kaka ba nzete na biso kaka Congo akoki kovivre plus de 50 ans kana koteka kaka nzete eloko mususu te kaka nzete Jésus barrage na biso oyo balingi basala inga 3 soto sali barrage wana Congolais akoki kovivre ata des années mutu asala te bafutaka ye parce que courant wana bakopesa na bamboka nyonso ya Afrique. Voilà pourquoi nous devons prier bientôt. Maman tante to sambela so ngo pena cœur. Sambela pour na mboka. Lobi ebite lobi okozala ndenge nini. Oza lobi no ville morte. O lobi kuna marche, o lobi kuna sala mibo. Mais mboka nini o certitude makambo ezalaka te. Mo osala pe projet malamu ezate parce que ozo banga kambeso kuna sali boyo okozala ndenge nini. Même na ba banque batongo pe mystique kaka.
Nana lobby amen. Amen. Fonds de commerce c'est à combien? Nana zana fait 100 000 dollars. Abogangi ponani. Alléluia. Na bambuka muzu 100 000 mudazo tambula ngo na poche. Maman mo rebisi ngai azana phone na papa sambela pona phone ngai. Na tunu phone combien? O papa nazana 50 000 na ngai. Na somba masangu na na teki na bekolo na zongi lisusu. 50 000 francs, fonds ya commerce, maman laisse rabana, afuta ndaku, asa makamu nyonso. Et ba banque ba yeli bisawa, ba te belé ba okomba locataire. Parce que ba roboto ba mapango wana. Nana kolobela yo. Je le disais dernièrement. Comment bakotiga bato bazala exploiter na kata mboka na bango? Ngana kenda na poto bande kusu bakenda awa. Na poto soko défi 100 000. 100 000 wana ozongi sango dans 15 ans. Ozongi sango dans 10 ans. Na 100 000 wana au défi, il faut que ça par mois peut-être $250 $300 chaque mois. Pour bâtir le temps peut au débrouiller. On doit quand même moins capital. Mais on va dépenser 10 000, on dans 2 ans, dans 6 mois. Mais dans 6 mois, on va récupérer moins un terrain, et puis taux d'intérêt 40%. Alléluia. Amen. C'est ça l'exploitation de l'homme. Na poto na ndako nanga internet 24 heures sur 24 heures 10 euros donc $10. Awa na ndako na mbinza internet $400 par mois. Pesanga amena bien. Amen. Voilà pourquoi tant de hôtel matobonde là ba makambo na zolo bande ko tinda yo ko comprendre fardeau nini. Yo zanango na mutema ndeni okoko bondela pasi wanande pota wana na mutema na yo tango yo ko bako bondela na maya misu omi mona pena ke non nzambe yo kela biso parce que paso ya biso eleki ndelo eleki niveau eleki na suis avion à Londres EasyJet nazo kene Paris 1 heure du temps $25 y a avion. Aux yeux même avion les lots qui ne le Bumbashi ticket $500. Même appareil. Il faut le rendre. Tout bon de là. Il est temps que Dieu ait pitié de nous. Et combien de temps vous savez que la bisomawa? Babi baka e bukana. Amen. So ba occultisme ba signa ba alliance na bango poto nyokama. Ezongi la bango mo ba nyokama. Amen. Je pense après ça bien témoignage à Sakombi. La banque saka na Rigini. Tant tout ba groupe de prière ya ko témoigner. Na témoignage na lobby ba sengela biso kaka pasi. Batindi bango ba kena Egypte bakuta na ba marabout ba travailler mboka pour que pouvoir na bango eumela bambula na bambula ba marabout nyos bakuta na Egypte mokonzi wa marabout comme les aki Cissé aza béninois bakuta ni kuna basengi bango ba mema bele ya Congo ba mema mai ya Congo ba mema drapeau ya Congo na mbongo ya Congo biloko mine. Tant que comme les sikawana marabout na dobi mboka na bine zala bozue belé bino bolingo umela na pouvoir bo senga eloko ni to pesa bino ba biso la kana beto bokonzi to umela bon bino bo pesa biso ni
Mais si vous avez un diamant, Damjan a diamant ou yambala moko. Ce qui est bon, tu peux sabino. Batan balobi tu as un diamant, tu es bon, tu es un diamant, tu es peuple congolais a nyokama, a mon apasi, a sepelate. So bondimi, tu peux sabino pouvoir. Bandima. Peuple a souffri, bangba oumela ki bokonzi. Mutazo témoigner au hasard qui présent de Sikawana. Yango na mboko oyo komona ta mutu abandi magasin boutique papa bakumisiye o asombi avion asombi ba bis 3 mois 6 mois après muta kwei. Quel est le Congolais le plus riche? On a plus d'1 milliard 2 milliards na Congo à Zakate. Parce que dans la liste où il y a des jeunes Afrique, il y a des milliardaires dans le monde, dans le Congo à Zakate. Et où il y a normal, où il y a des gens qui sont bazali. Mais Congolais sont commerçants, sont hommes d'affaires, sont des usines, sont des locoboy, sont des milliards na Congo mobimba azate. Na Nigeria baza 6. Et d'ailleurs le premier milliardaire dans le monde est Nigeria. Alléluia. Amen. Na Maroc baza 4. Na Afrique du Sud baza 4. Boba yebana Congo atamoko azate. Mais comme on a battu belé wana bambongo na bango sous Congo. Aya suma carré minier, asala ka diamant na Congo, asala or, cuivre, biloko boye, tout ça ba matière première. Bakuma ba konti kuna ba riche. Toko lakela bango mabe. Amen. Amen. Akotimula na ye makozwe eloko moko te. Amen. Ekokisa makabo papa. Bakonduka bakozonga maboko pamba. Amen. Baton batonga ni école, ni hôpital, ni ba mboka oyo place bazo sala misala. Tellement trop bon. Totika Kongo na maboko na Nzambe. Totika bakonzi ya mboka na maboko na nkolo. Bakambi biso na loyembo.
tomboli maboko likolo. Tozolo belana nzambe merci pour mboka kitoko monene. Oya leki na tina kopesa biso. Sala fier ya kozala Congo. Sala fier ya kozala na kati na mboka kitoko oyo nzambe apesi biso. Tombola mongongo tondana no nzambe pona mboka kitoko apesi biso. Tobondeli yawe. Yawe nzambe na bobo tobondeli yawe nzambe na likolo sola mana yo sola mana yo l'éternel des puissants okokai na olia na kata mboka yo bomana lokumu obongina masandoli zamba tobondeli bongo onode landanga malamu na losambo oyo naza na poso bondela nzamba tya na motema na yo bolingo ya Congo parce que ennemi ya Congo ezakaka ye moko congolais andimaka mboka na ye te congolais aza premier mata mboka etekama congolais andimaka mboka mosusu na mboka akoki kondima te loba na yawe nzambe na motema na nga bolingo ya nation ebotama bolingo ya mboka ekola na motema na nga nzamba tya bolingo na kati ya bakongolais totomboli mingongo tobondeli yawe nzambe yawe nzambe na bobo nzambe tobondeli na kati ya nzambe Pesanga motema, pesanga makanisi, pesanga mapanzo, yawe nzambe, yokole koma mana bikada, bolingo na Jerusalem, bolongwa tana motema, na kobosa na Jerusalem te. Salake na bombo inanga, na bombo ya bakongole, na bombo ina peuple o, zaberanga bolingo, bolingo ya salo, ya mboka, e anime mitema pe mapancho na biso, bolingo ya salo ya mboka, nzambe tozala pre, ya koservir nation, tozala pre, ya kopunda pona mboka, tozala pre, ya koluka bolamba mboka, tozala pre, ya kotepa mboka, tozala pre, ya kopakisa bakale, ya mboka, na kombo na Jésus, nzambe na bondeli yo, na babikolo, na bana, na bilenge, bolingo ya nation, nzambe kanda na katikati na mitema, nzambe de partout, kombo na kosa, motema pe makanisi na ye, epaluka, tosala pona bolamu mboka, tosala pona botongwani na mboka, tosala pona Jésus. Évangéliste atikoloba awa tosambela pona bakonzi. Tokoleka na tina kobondela pona bakonzi. Oyo nzambe aleki na tina kopesa biso. Yes. Mitema ya bakonzi ezalaka na maboko ya nzambe. Abalusaka ngo na ngambo oyo ya ligi. Yes. Tozotika président de la République. Tozoleka na tina kotika ba ministre. Tozoleka na tina kotika ba député. Tozoleka na tina kotika bato nyonso baza ba décideur na kati na mboka oyo. Nzamba simba mitema na bango. Acha bolingwa peuple na kati na mitema na bango. Mawa ya peuple na kati na bango. Utu na moya tana bandoto balota makambo bakosala pona bolamu wa peuple. Tobete maboko totomboli mingongo topondeli yawe. Yawe to recommande kama maboko na yo. Yawe Zambela lola. Zambela likolo. Tobondeli pona bakon. Yawe. Besa bango pona yo. Besa bango papa. Na kombo na Jésus.
ya biloko akobeba bapesa batu mbongo bazwa biloko wane etekama batu balia pe bazwa maladi nzamba pia biso bakonzi ya solo oyo bakozala na mawa pe na pasi ya pepe oyo bakoluka intérêt ya population tozoleka na ntina tozobondela mpona bato ya justice bato ebele bakangama pe baperda biloko na bango pamba te bato oyo basambisaka balesaki ye mwa eloko moko na place ya justice atie bongo liboso tombola mongongo nzamba pesa biso bakonza malonga oyo bakodeside makambo eza mpona bolamu na biso tobondela nzamba pesa biso bakonza solo mpona koleka justice na batribunal bato oyo baza babosembo na bango longiso tobondeli bandeko tozobondela zwa likambo na serie tozobondela mpona baminganga na bato nyonso oyo basalaka na makambo etali sante ya bato na kati ya mboka elo tozozwa bakisi moko eza na malonga te ezokokana te moto oyo evangeliste ati koloba azalaki mwana eglise na nga akenda kobota Saint Joseph mbongo eza te batransfere na bondeko balobi wapi mbongo soki mbongo eza te ozokufa babimisi ye na clôture
mwana ningana na libumu mwana kufi mama akufi bato oyo bazo sala conscience professionnelle ezate bazemi combien ezolongwa bato combien baza négligé bondela ya wenzam pona bandeko nyonso baza na autorité na makambo ya santé baminganga bakonza b'hôpital bato baza na pharmacie conscience professionnelle esalama balekana tina kobunda pona vie pe na santé ya bakongolais tobeti maboko pe tobondeli na kombo de Jésus Zambe na yola Zambe na kuya Jésus. Tozo bonde la pona bakonzi ya basoda. Tozawa tozangi kobosa na te. Bakoko yiba mutu bo bazo yibe soda pa azo tala ndenge bazo yibe. Mutu akoyeko bana kobelela na butu osecour. Bazaka ka pembeni ya susiati me bazo kotela pe mutu babomi pe mutu. Batu wana pe bake. Bonde la ya wenzambe pona bakonzi ya basoda na biso. Na bato bazwa engagement ya ko protéger na ko sécuriser peuple conscience ya musala elata bango bazala na bolingo Congo bazala na bolingo ya peuple oyo nzamba pesi bango nzamba pesa biso bakonzi na basoda ya motema malamu oyo bakoluka bolamu ya peuple na ye tomola mongongo pelela ya wenza. Oui, Seigneur éternel Dieu, e pambola bino to beteles mambo mawala zambe na bomo inangai mawala zambe mawala zambe na bomo inangai mawala zambe ekopina na yebi otonda na yo na bolingo zambe na mawa zambe na ngolu Zambe ekosila kate Timola ye Yawe timola ye Yawe timola Nikole kani ya yopa Timola Nambele kani ya yopa
nazwi ntango te ya kosambela mpona moko na moko metia loboko na motu na sambe. Nzambe tata na likolo totikaki bandako mpe misala toyaki esika oyo kobondela mpona Congo. Olobi notre bonheur en dépend pambola mboko oyo Nzambe. Mabele ya mboka epambolama, mai epambolama, misala epambolama. Totiki bakonzi ya mboko na maboko na yo. Nzambe bomoko ezala na mboka oyo. Nyonso ya bitumba, ya ba guerre, ya ba division, ya ba querelle. Tobenganya yango na mboka oyo na kombo na Yesu Masiya. Rendre mboko prospère. Pe tobonda Nzambe. Bao nyonso bazali kotelemela mboka oyo. Bazali obstacle munene pour l'avancement ya mboka oyo. Bazali ko réduire mboka oyo na néant. Nzambe kutana na bango. Kutana na bango Nzambe. Yo kolela bana na yo. Mona pasi na bango. Oyoka ki kolela bana Israël okitaki yo moko. Pe osilisaki bitumba. Pe ba bimaki na kati na mboka ya Pharaon. Ndenge moko Nzambe na mboka oyo. Kolia pasi, mai pasi, kolala pasi, kotambola pasi, nzela pasi, nyoso pasi. Tibo koloni na Nzambe. Yoko tika peuple na kati na kolela. Kita pe o affectueux jugement na yo. Nzambe lokumu zonga na mboka na yo. Bando bazali kozonga na bandako. Pambola bango, pambola bana na bango. Pambola baboti na bango, mibali pe basi na bango. Nzambe pesa misala na mboka oyo. Pesa biso par ya héritage ya libota mboka na mboka na mboka oyo Nzambe. Totondi yo tokomisio. Kumama na yo pozali Nzambe na kombo na Yesu. Tobondeli. Amen. Na sengi na ba pasteur ba tika la moke pasteur tozali na deuil.